Voilà, merci chers téléspectateurs. To ye awa na kati ya homme de vieillard ya Kabinda toza vraiment na maman directrice oyo a se présenter auprès ya Bino Balandinho Sotumbote. Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga maman Cécile Kombi, nazali gestionnaire ya homme de vieillard ya Kabinda. Oui maman, tozui nouvelle moko ya maman Albertine oyo azalaki mwasi ya Kondo Wendo Kolosoi auti kotika biso. Yo lokola directrice mama wana komaki awa na Kabinda ndenge nini batana ya vandi awa vandi pe ndenge nini ti lelo oyo aye kotika biso lokola donc azali susu te na bomo. Merci papa, biso toyebaki mama Wendo awa azalaki na ye na balabala. Azalaki vraiment na balabala nani excellence gouverneur André Kimbuta nde mutu ayaki kotika ye ana homme de vieillard. To vandaki na ye pe azaki na indigent parce que biso tozaka na espèce ya indigence mibale. Soki famille emoni ke ndako na bango bakoko héberger mutu na bango te na ba condition ba africaine nyonso toyebi bazwaka mutu bayine ba futi caution batiki. Tandis que maman Albertine azalaki na ye indigent de la rue mutu moko otika ete ka gouverneur. To vandaki na ye pe aumelaki na biso. Bon, ça fait le 2 ans et demi aye kosala AVC. Tango asali AVC wana tozali komona susu famille na yete ata mutu te ti to umeli na ye biso moko to traiter ti nzambe pe lokola lingaki tango kutu mamana abundi na liwa pendant 3 semaines to tindi bato bakende kozwa bato to bandaki komona soit diza bana ne babandaki koya kozwa biloko awo so bamoni na télévision batikeli bakoko biloko bango bakoya bazwi bilamba ba biloko bakenango tango moto akomi na étape o il fallait que famille intervenir to tindi ata bato to bengi na ba téléphone bato bayaki koya te ti mama tiki biso lelo biso mokonga lokola directrice nde na latisi elamba asuka na kangi ye miso na ba collègue ne ya chambre nde na kio tiki pe na morgue. Voilà, eza pasi bandeko balandi bino moko bozoyoka tangu tozolanda biso pe toza na ba mama toza na ba tata babotaki biso bazalaki nanu bilenge lelo bazokola lo biso ke komi ete bakomi na bisika mosusu quand même kobwaka lisu ezalaka malamu to soki ekomi pe na tango na bango asuka tozala pe malamu siko wana ezalaki directrice bango bazwaki soin na ye abone di forme bongo tango akufi eske batikali pe komonana te to bamonani bakomi kosenga ba droit na bo. En tout cas nga kutuna kamwe mingi parce que nga na lobaki na kobenga na nga mutu te modèle kaka na yebelaki mama Betini akomaki déjà mwana na nga papa tindenge na loba boy esala nga pasi akomaki déjà mwana na nga nazo changer ba pampers nazo tsukola pe nazo lesa ye tango nyonso tango akomaki kolia te nazo sobele ba jus nazo ka kopesa kai na kamwe pe na baki na kobenga na nga mutu te lokola zani na mutu te tokokundeka lokola bendijanyo so nakomi na kamwe na tongo lelo na bimaki mutango na totike na morgue na moni groupe batu baye kozwa corps nese on habitoke na justice na opesa bango corps te parce que azaki na yendi chati mu colonia suka je vois pas pourquoi bakoko honorer ye ko sali hypocrisie pendant que batika ki basundola ki a nde na zongisi bango na lobby dans ce cas so bino bo reconnaître que maman na zalaki maman na bino boya kasi ko futa ba droit na biso hébergement na ba fille de salo ba sali musala boya comme ça boya ko futa ba droit na to pesa bino corps. Jusqu'à la preuve du contraire, je vais l'enterrer comme indigente kaka. La famille musicale nyonso ya RDC. Boyeba ke mwasi ya papa Wendo akufi matanga ezaka na homme de vieillard. Poko na tika koyeba famille na ite. Ok, merci. Communiquer yango wana mwasi ya papa Wendo akufi azali susute na biso na bomo matanga e kozala kaka awa na homme de vieillard jusqu'à preuve du contraire ndenge maman directrice à lobby et voilà donc maman directrice est-ce que okoki ko permettre biso to so la pena ba ndeko na ye mususu bazaki na ye awa ba meka ko tondolo mwa muke na tina ya décès ya ndeko na bango Albertine. Oui kozala pe malamu mingi parce que baninga ne ya chambre pe ba souffrir yo zali moto zala mai na makila tango zo mona moninga na zo bunda na liwa zo senga soki mai soki nini ba mama pe ba moni penza pasi boko pe ko tuna bango ba ko témoigner. Mama bongo famille bayaki ko déclarer corps ya mama na bango to ya ndeko na bango bango bavandi na commune nini est-ce que boyebi to boyebi biso bazana lemba kutu infirmier na biso azala ndemu tamana ko zala contact na bango to tinda kieti na ndako akende ko yebisa bango ke ta ya moto ezoko masusu malamu te mais to tika ko mona bango te ba uti un peu de partout ba biso na lemba baso na kan chachi na ebite na monika bango le na to.
Merci beaucoup maman. Voilà, on a toujours déplacé Mouketo mais kaosola pe na ba koko na biso mosusu bazali awa mbote ko. Mbote papa. Yo kombo nani? Kumbona ngama mama Tsani Nzita Albertine. Mama Albertine. Donc yo ndoi ya mama Albertine. Siko boni bovandaki na mama wendo ndenge nini pe na ndenge auti kotika biso. Ngapa na koti kala mingi awate. Na yaki kukuta yeye mutu bongo na bongo kaka. Nde siko mikolo yu penza. Nde ikumi grave penza makasi, makolo, maboko, kulalisa, kulamusa. Yukola ndengi tuvande au. Nande kuna ngawana batu tubundi tumba na mama oyo. Nande atiki biso na mukola lelo. Bandeko, babandeko yaka lelo 3 jours. O mwana na bakoko na. Tumoni ba mususu kaka mikolo yo kaka. Bazalaki koyana bango te bakotika yena taya pase. Pe bakoya kaka lelo balekisi lobi kuna bakoyana bango te. Yango pe mama na biso soka siliki azana raison. Po biso nyonso tosali musala po na mama wenu. Bande ko bayina letar. Kaka mwana na ye koko ne moka sala kana hospitali awa yende mutabanda ko koya tongo poko koya ko songa yeka nde biso to yebe. Merci maman Albertine motuna moko amoke sikoyo wana tomonika ya mama Albertine auti kotika biso bongo yo oyaki awa ndenge nini libota nde baye na yo to ezaki ndenge ngape bato bayaki na ngai libota na nga bato bayaki na ngai na basango ya se muzei na bato toza kosangana na bango na tebebe lwanga. Merci beaucoup mama. Toke susu totuna pe moninga na ye moko oyo bazaki na ye elongo. Voilà, awa toza toujours na homme de veilleur ya Kabinda tokutani na koko mosusu mbote ko. Mbote papa. Nini okoki koloba mpona lelo ndenge tozangi ndeko na bino bozalaki na ye awa na kombo ya Albertine oyo azalaki mwasi ya wendo. Ngai na koko loba boye. Ndeko na biso na kei liboso na pesi l'espoir epa na mokonzi na biso. Mwana na biso ya mwasi mokonzi na biso. Nzambe apambola mikolo mingi akoma mobange lokola biso. Po lokola baye kobwaka biso awa. Yende tata na biso, yende mama na biso, yende ndeko na biso, toza na moto mosusu te. Ndenge nzambe atinde ya biso bato de biso lokomo nyonso na kemo ezali epai na ye. Na ba prier tozo senga mutu na moi. Na ba konze na biso. Yango wana likambo koloba ite po ata koko na ye ya mobali oyo asala na l'hôpital ajuaki décision na lobi abi mama koko lokola koko akufi akokende pa ite oyo kobenga ye kene na ndako te basundoli mbula motoba asali na maladi awa kaka ye aya kotala moto moko aye te o bongo soko akufi malamu balela kaka awa bakunda ye bakolela kaka awa ata asali ine ita desert to bakene okunda likambo bembe kende pa mususu ezaite nde biso to tia motema pa na mwana biso wana to jana motema pa mususu te po to jana mabota eboya biso baye ko bwa biso to kweba na bitiki bino nde bozali babote na biso likambo soke ye makasi ifo biso to koloba yango eza lokomo ndenge mama ndako sala nzambe antia bomoina mulai na bakonze na biso abatela bango po soki bango te mbe biso to tete utumo mama wana penza na likambo wana esalinga Paulina ndoi na Polo esalinga susi na motema na likambo ndeko na biso akufi pe lokola mama atie kaka na kunda ye esengo monene ezale pa na papa. Merci beaucoup. Mama totuna mwa motuna curiosité na baye bazali kolanda yo zali ekoloni nga za ngombe lisala ngai na loba na onzawe nzawe zali mama pa mama abotinga mbuza tatande ngombe malamu mingi. Voilà, wana tozali mwa koseka moke na koko na biso quand même tokozonga moke pa ya mama directrice mama biso tolakisaka ba bilili na biso ekendaka bisika ebele tokolinga pe moto mosusu akolinga pe kobenga yo tango mosusu akolinga koya pe kosunga ba mama to nini soko opesa mwa nzela na oyo ya lokolo ya mondele to numero na oyo ya telefone ekosala malamu bakoki pe kobenga po na koluka tango mosusu kopesa ata mwa lipa mwa nini pa bakoko. En tout cas merci beaucoup na likambo wana nalingi nano nayebisa bato boye omoni bato nyonso bavandi awa epa na biso bazalaka lokola biso bazalaka na famille bazalaka pe na mbongo bazalaka pe na babolingo na bango toyebi destin ya moto na moto te
ngata onyoso soki nayaka nazo sukola bango nazo latisa bango nazo sala bango pona kanisaka pona ngai moko ata soki na boti bango pe babotaki ekoza pe mokolo mosusu boye yo moto ozolanda ngai bana pe bako kobwakisa yo boye soki pe likambo moko pe ekoki koya ose retrouver na bisika oyo en tout cas nasengi kaka na bato nyonso ya motema malamu bakanisaka pe baningo bazali awa parce biso tozoconduire bango mpo bakende pe malamu ntango nzambe akoya kozwa bango ata ngai na kokende liboso ata bango me bakende na lolenge ya bato kasi baza kobwakama na baba lokola bangulu na banyama te. Numéro numéro na ngai naza na Vodacom de 081 94 36 714 081 94 36 714. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Tozo kende koko azobenga biso kuna yakawa yepe alingi aloba mbote koko. Tambulaka. Mbote na bino bako. Koko kombo na. Omuna nkai Ntumba Madalena. Betwa bwa mama. Ya kukamwa. Tuwani likambo yaka umunika yaki mbula na mbula akutaki biso bisu tuza kukena. Babwaki ye kubwaka na batu. Mwasi muntu ya mtata na ye muntu munene. Babali ye jisusu na muntu munene. Bakamati mama na ye babwaki azali ndoki azanini. Paka yawa aza kusanza malagi mingi tuza kusala. Tuyambie na mama na biso ya solo ayambi nka yoyo balubi yo uzalindo kiko muntu soko babwaki yo kuna na kabinda balubi uzalindo kasi ya alubi soko bazana ndoke bakulia ngai kana kuvwanda kaka na mama madu na vwande na baninka na ngai naza kubeli naza kutungisa ye awa iza kusala kampasi jukolo iza kusala kampasi Ntumba Mado muluba na mwana kimakambwe mwasi awendo ayuku kamata mama na ye asa kume bembe na solo aza kusanza makila azale siko mama Ntumba awa balobi libota balingi bazwa ebembe to awa pe mama na bino mwana na bino alobi etikala awa yo opesi makanisi nini? Akukenda te papa lera azalaki na bumoya azalaki na place te kasi nanya kukamata ibembe bati ye na lupango. Merci beaucoup. Merci wana tozalaki na koko na biso Ntumba oyo akuti kopesa pe makanisi na ye kasi tomonaki esika tozali awa tozakaka na bakoko ya basi nzoka na mopanzi kuna pe tozali na koko na biso ya mobali azotala biso na mosika tosolola na ye pe topesa mbote koko. Mbote koko. Merci. Kombo nani? Jean-Pierre Binga. Koko Jean-Pierre Binga. Yopo yebaki mama Albertine azali mwasi ya Kondo Wendo. Nako mimi kwa étranger. C'est même à Washington nazali siko pas ya mama. Mais grâce à petit frère mon a conduire ngana yebe yangote. Donc je ne sais comment il faudrait agir ici. Kaka maman Mukonzi, les directrices, ce qu'on dirait nini ya conduire ngai. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, toujours continuer. Tokomi vraiment nasuka, il y a reportage na biso tozali kosala pona mama na biso oyo azalaki mwasi ya musicien monene ya mboka na biso na kombo ya Wendo Kolosoi. Wendo oyo atika biso pe mikolo eutaki koleka bongo tozotambola moke tozwa intervenant ya suka pusana junior pusana moke. Voilà, donc côté boyepe tomoni ba papa na biso. Voilà, donc tozo solo là na koko na biso ya mobali pe azalia wa mbote koko. Mbote mingi. Koko kombo nani? Papa Asile Atakunda. Papa Asile Atakunda. Voilà, papa, ozui moi tango moke kovanda elongo to ensemble na mama Albertine o azaki mwasi ya Wendo Kolosoi. Oyebaki Wendo Kolosoi? Na yebaki bien. Na
banzembo na ye na banzembo na ye na succès na ye na succès na ye siko mwasi na ye ni betela biso lisolo moke lokola baoyo bayambaka biso awa soki famille babwaki yo bato oyo bazali awa bayambi yo ezalaka mpe na esengo mingi nzambe soki aye okutisa na yo na bango soki lokola bamama oyo te ya motema malamu te mbele akoti mpe bakuso apoli mpe na bakuso na kati ya mbeto. Merci beaucoup papa liloba mosusu ezali okoki kopesa makanisi mpo libota mpe eyaki awa elingi ezwa ebembe na bango eloko te baina ntina te ya kozwa baina ntina te ya kozwa bakipe ye te moto ayi kobela nano moto akoti bakuso na nini moto azali te me soki ye moko mokolo oyo akengeli biso awa te alingaki apolela kaka wana bakoya kozwa ye ndenge nini mpo oyo asala nini ondele ya nini bakokunda ye nango ondele wana ekoyebana lisusu palele te. Merci beaucoup, merci. Voilà, Tokomi vraiment nasuka reportage nabiso, chers internautes, vraiment. Binomo bouti koyoka nini, donc l'information est toujours dominée. Na DC il y a maman Albertine o azalaki mwasi ya kondo wendo kolosoi oyo ayembela biso banzembo ndenge na ndenge toyebi voilà lelo mwasi na ye auti kotika biso na 10h ya lelo toza le 8 oyo a zongisaki molimo na ye epai ya nkolo voilà donc toko zongisa kaka makanisi epai ya bandeko nyonso tu oyo bamama bazokola bapapa bazokola toyeba ndenge nini ya kozala na bango oyo nyonso tu tokuti na kati ya esika oyo bazalaki nzoto kolongono lokola biso bazalaki mpe bana bakoli lelo ekomi na niveau oyo bakomi na posa ya assistance na biso. Voilà, donc numéro ya directrice autayi kopesa yango oyo nyonso tu amoni ako contacter homme de vieillard ya Kabinda et ozala une bonne chose ata à travers biso tokozanga te ko communiquer bino. Merci, tokutani très prochainement. Allez, bye.